Mbote na ngai na baebanso oyo bazali kolanda ngai na ngonga oyo tokomi soki ya 19h na mboka français na Paris. Boni bisika ekutami association Louange Solidarité oyo ezali association na biso nyonso tu pona kosunga humanité. Bosolo association Louange ezali wana pona kosala misala na bandeko oyo nyonso tu bazali na pasi moya kosunga mizalite neti lokola na bandeko na biso to bengi ba immigré ba migrant o bavandi na babalabala oyo bazali na bandako ya kolala te, bazali na eloko ya kolia te, ya komela te pe ya kolata te awa na mboka ya France na Paris. Et puis lisusu tosungaka aussi na moke oyo tokozwaka soki bosungi biso bana na biso susu ya bitike na mboka na Congo aussi tosungaka soki toza na ba moyen. Donc na yango wana na ye liboso na bino komilakisa na kombo ya Mama Nicole oyo azali fondatrice ya association oyo babengi Louange pe nazali présidente. Association Louange etambola mibongo na ngai oyo nazali liboso na bino ndeko na bino Mama Asso Louange. Association Louange aza na télévision oyo atie ya YouTube kaka pona kolakisa biso bandeko ya mokili nyonso bisika tokutami misala oyo Association Louange ezosala pona bandeko na biso na bino. Yango wana bokende penda kosabone na chaîne wana ebengami na kombo ya Mama Asso TV. Mama Asso TV soki boke bosabone bosungi bandeko ya bino bazolala libanda. Pona tango bato bazokotala bipai na bipai misala oyo ezali kosalama pona bandeko na biso oyo bazali libanda ezokosunga pe aussi na mosusu azalaki na mwa lipa, azalaki na mwa lomeya, azalaki na mwa sapato, azalaki na mwa coupe, azalaki na mwa liputa akoka komona Association Louange akoka kopesa bandeko oyo bazali vraiment na posa ya lisungi na balabala. Ezala awa na mboka France, ezala pe kuna na mboka na biso Congo démocratique bana oyo bazali ya bitike oyo Association Louange amekaka moke kozwa soin na bango. Yango na ye koyebisa biso nyonso tu na kombo ya Association Louange ke Association Louange aza na misalo asalaka liboso ya bandeko na biso migrant pe sans abri bato babengami kolala na babalabala baza na esika vraiment te. Biso awa na France tokenda kolanda bango na babalabala neti na porte d'Aubervilliers, mais avant tozalaki na porte de la Chapelle ndenge bamikonzi ya mboka bayiko bimisa bango na place wana baza su na bisika wana te bapusa na bisika mosusu parce que baza pe na eloko ya kosala te biso pe tolemba te tolandi kaka bandeko na biso lisusu esika bakomi lisusu na porte d'Aubervilliers. Tina vraiment ya video oyo pe lisolo oyo yango oyo koya na bandako na bino pona koloba toza na pose ya lisungi na bino. Association Louange alobi poto koka vraiment kosisa te me komeka kosunga mwa pasi oyo ezokokomela bandeko na biso esengeli topesa na maboko biso na bino. Biso Association Louange lisanga mobimba tozali wana bobele pona bino nyonso tu bozali partout. Ozali neloko ya kosala pona bandeko eke yo tango ezokoka te pona misala pona santé pona makambo ebele Association Louange azali wana azokosunga bandeko wana na nzela na bino. Association Louange aza kaka pont ndenge tolobi aza kaka pont oyo ke azokatisa po akende kopesa bandeko o bazali na ngambo mosusu biloko to bilamba euti epai na bino nyonso bandeko bozali kolandanga na ngonga oyo kati na mokili bisika bozali o mitema na bino kotutama pona kosunga vraiment bosunga bo hésiter te. Bongo Association Louange amonaki ete tango mosusu kokutanaka eza mwa pasi na batango na biso ya poto nde akanisaki ke akoka kofongola konti moko oyo ezali facile pona bato nyonso moto nyonso to kokoka kotia mwa lomeya mwa 5 euros mwa 2 euros mwa 1 euro po ekoka kosunga
bandeko na biso ba libanda na tango toni ko sombela bango bilo ya kolia po association Louange apesaka bango petit déjeuner na tongo o to bengi maya moto ezali na kati toza na ti toza na café toza na miliki toza pe na mwa chocolat topesaka bango ya pamba te topesaka bango na mwa lipa na mwa gâteau tozaka na posa ba biloko ebele parce que toza pe na posa ya mwa kopo ya kotiela bango mwa lutu ya kobalola sukali mwa mai ya komela epi biloko ya komemela yango tozaka na posa ba thermos toza nango mpenza mingi te eza ya minene mingi te toza pe na posa ezala ya mwa minene yango wana bosenga na biso tosengaka soki mwa ezali bosaleli biso ata ba aide ya virement na compte wana tobengi na kombo ya louange.asso@gmail.com ezali compte ya PayPal. Compte wana ya PayPal eza na tina teke ozala nango kaka po otiela bandeko na biso o bazali libanda bazali ko souffrir mbongo. Ezali compte moko biso association Louange toza na lien totiaka wana yo zwi kaka musapi na yo ofini bisika makomi wana eza ebele sika batie musapi ekofongolela yo konti ozwi kaka carte na yo olandi ndenge balobi tia numéro otie numéro olingo pesa boni 1 euro otie 1 euro ebendi yo kaka 1 euro oza ata na bafrais ya kofuta na kati wana te nyonso wana maboko po association Louange ekende liboso elonga ekontinue aussi kosala pe misala liboso na bandeko o bazali kosouffrir tango mosusu oza na posa pe osunga metande ezozanga yo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali komitungisa te luka association Louange soki oluki association Louange na numéro ya telefone te okoti na chaîne ya YouTube okomona kuna Mama Asso TV oklike osabone ezaka kosunga otiki pe message na soki olingi kotika ekozala mabe te soki omoni kolingi okota na YouTube te okei na page na biso ya Facebook Mama Asso kaka TV okoti kuna osabone aussi otiki message parce que WhatsApp ezali kuna na 06 kaka 48 44 77 60 bokotika ba message tokotanga tokorépondre bongo association Louange oyo mama Nicole azali boso na bino azolobela atieli biso pe télévision nde nabaki na ebandeli télévision wana eza ya YouTube ebengami na kombo ya Mama Asso TV kaka mpona kolakisaka biso misala nyonso tokosala mpona bandeko na biso na bino epi na moke oyo bozopesa biso bomona bisika bambongo na bino babilamba na bino oyo bozosesakrifie bopesa ezokende parce que eza ya biso te ce n'est pas po tolakisaka biso tozosala non c'est po tosala na confiance bino bopesi biso bosali biso confiance biso pe na retour fo tozongisela bino ke mosala otindaki nga tata mama yango oyo po lobi osalanga pe osala pe lingomba nyonso tu ya association Louange confiance na sens wana bongo association Louange abengi bassociation nyonso tu oyo basalaka misala na bango ya bassociation na malamu nyonso na esengo nyonso na bolingo nyonso bobomba bilili te ebengami ba image soki boza na ba image bokanisa kotinda na télévision ya association Louange Solidarité po eza chaîne na biso ya vocation humanitaire esengeli tozala na ba image mingi ya misala tozosala ya humanité na kati na mokili oyo po ete bandeko mosusu oyo bazali na mikili mosusu ta mosusu na bakwa mosusu bayebi te ndenge nini akoki koleka po asunga me ntango bazomona ba image wana bakoyeba ndenge nini bakolanda soit association Songolo na nzela ya télévision ya Asso Louange oyo ebengami na kombo ya Mama TV bakomona babilili po bakoka koya encore kosunga na malamu encore mpona bandeko bazali kosouffrir awa na poto comme na bamboka nyonso tu comme pe na Congo. Association Louange aussi akanisaki kaka kosunga kaka na Afrique Congo te akoti aussi na bamboka oyo ya mike lisusu pe aussi même ya minene pe aussi na bamoyen oyo nzambe azokonie kopesa lelo pe comme na mikoleko ya lisusu kosunga na Cameroun kosunga na Côte d'Ivoire kosunga aussi na Mali pourquoi pas na Sénégal et puis toza aussi na Madagascar
donc yango wana po nyonso tu etambola tozaka na posa lisungi po bamboka wana na tangi eza kaka bakolo mboka wana mutu bazalaka kuna te to bana posa lisungi te eza pe aussi na baoyo ya biso bawuta bipai na biso baya bakota na bamboka wana bavanda pasi pe eza kaka yango wana tosungana biso nyonso tu po lobi moto akosunga yo koyeba ye te bamama ye batata. Donc ezalaki bongo mama so naki kolobela oyo etali ba association oyo etali mosala ya association Louange Solidarité po to publiaka biloko nyonso na chaîne wana ya YouTube Mama Asso TV et puis to publiaka pe aussi ba misala nyonso ba association mosusu bomona pasi te ozana eloko kobomba te misala osali ya kitoko yaka komonisa ngo na miso bandeko na biso bakoka kosunga lisusu bandeko na biso encore plus na mwa pasi o bazali nango bisika bazali. Vraiment ezalaki wa bino Mama Asso mbote na ngai na équipe na nga mobimba ya So Louange mbote na ngai na ba partenaire nyonso ya association Louange o bazali na France na Suisse na Kine na Allemagne partout mbote et puis merci na bino nyonso to baye obolandaka association Louange merci na baye baso obolandaka makambo association Louange bosungaka boza toujours là pour na kopesa ba conseil pour na kosala boye kozongisa boye nzambe apambola bino bo hésiter toujours pas ozana likanisi ozana liloba benga association Louange toza wana to travailler lisanga ndenge bakolo bazotalisa biso maboko ebele epesaka makasi na yango boya na maboko tosangisa tosungana po tokoka kokende liboso yango nalobi na biso na lopoto et dont l'association Louange a aidé l'humanité. L'union fait la force. Ezaki wabino Mama Asso Louange Mama Nicole mbote tokutani mbala nsima tika ete nzambe apambola bino nyonso tu bosabone vraiment massivement bokabolaka pe ba video po ete bandeko oyo bayebi te ke mosala esalamaka bisika songolo bakota basala. Merci na balisungi nyonso na baye o bozozanga toujours pas kotia ba quelque chose na ba cagnotte bozotia quelque chose akata compte So Louange o ya PayPal puna baninga na biso ba migrants pe ba sans abri. Merci nzambe apambola bino tomonani mbala ya sima. Au revoir.